mbongo akolokota te nde vrai mbongo ya mutoti oyo kakake tu mangeras à la sueur de ton front. Yango ngana lobaka na bato soki omoni mutu apoto atindeli yo mbongo pesa ye merci parce qu'alingaka yo. Mais sinon ezaka pas seulement mbongo ya mutoti mais ya bacalcul. Mbongo apoto eza mbongo akolokota te nde vrai mbongo ya mutoti oyo kakake tu mangeras à la sueur de ton front. Yango ngana lobaka na bato soki omoni mutu apoto atindeli yo mbongo pesa ye merci parce qu'alingaka yo. Mais sinon ezaka pas seulement mbongo ya mutoti mais ya bacalcul. Ya sika eye Mama Bijou d'or a memeli bino appartement oyo bauti ko renouveler yango ya sika. Mama Bijou d'or alobi olingo kende na yo congé na kini adresse ezalaka kaka moko na matonge na Irebu A37 appartement ezali ya ba prix nyonso toza na ba chambre ya ba $15 o ezali lit à 2 personnes eza na climatiseur eza na télévision eza na frigo eza na véranda okoyamba bapaya et puis eza na cuisine commun. Ba chambre oyo bozomona ezali chambre salon cuisine ezalaka na oka na $40 ya pamba. Mama Bijou alobi epala biso mbongo nyonso toza nango oprésente ye azwaka na ye. Surtout soki oye kowumela akitisaka ba prix botala appartement ndenge eza kitoko chambre salon cuisine toza nango mibale oyo bozomona eza na rez-de-chaussée toza na mosusu na premier niveau oyo ezalaka na $35 ya pamba. Botala ndenge chambre eza kitoko botala propriété eza na kati ya appartement oyo. Mama Bijou akangi masolo ya ba flat nyonso na Congo oyo ya ba prix kitoko. Service a malamu kuna ezalaka nde famille epa na biso babungisa kiloko te epa na biso soki okei toza na ba famille te oko se sentir à l'aise ti mokolo kozonga. Toza na ba chambre à $20 ya $15 appartement ya $40 appartement ya $35 mbongo nyonso oza nango Mama Bijou azwaka. Et puis lisusu nini epa na biso bapesaka ata ndambu obandi kopesa ndambu Mama Bijou azwaka na ye. Numéro na biso eza wana contacter biso tala appartement ndenge eza kitoko tala appartement ndenge eza propre toana problème à courant te totieli bino panneau soleil toana problème à mai te toza na ba citerne oyo ezobomba mai et puis toza lisusu na nini toza lisusu na groupe oyo ke lelo courant eza te bokoki kopelisa groupe na bino. Service eza kitoko toza na ba garçon de chambre oyo basalaka nettoyage bo contacter biso adresse eza kaka moko matonge Irebu A37 botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement oyo ezali vraiment 10/10 ezozela yo ndeko bana ya Lubumbashi bana Afrique du Sud bana ya États-Unis bana ya Europe bana pe kaka ya Congo olingo bunga na yo oya kovanda na yo na flat moko boye obata mataba jour toza wana pona bino olingo sala na yo mariage olobi na zuluka place na kende kovanda ata moi 2 jours toza wana pona bino bobenga biso bosala ba réservation toza ka na 10 places kala mingi te tozo koma na 14 mais pour le moment toza na 9 oeza pona bino toza na ba place mingi te yango wana ndeko benga osala réservation ya appartement na yo. Mama Bijou alobi appartement ezali wana pona bino bana ya poto tosali yango pona bino tozwaka mbongo ya ndambu et puis pa na biso basalaka réservation ezali avec mbongo opesi mbongo na yo babombeli yo place benga Mama Bijou kozala jamais dessus et puis yaka noki osala réservation à chambre na yo tozozela bino. Merci.